Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voyant Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwane, Balobi Tokotan, le Lobi Sonyo Sona Villa Reboutique, Tokotan Bisotolata, voyant Simba Bogartala. Tu vois tes yeux là, Léo, John Léo, Swahili. Jour J. Oh. Jour J. Le Samoa? Oui. Là, ça reste monté dans le ministère de la Ça va? Vous faites un véritable. Nous avons une échographie. Nous avons un flash. Un flash? En flash. T'es grave, toi. Tu vois, fois à fois. Ah, Seigneur Jésus. Ça va? Balobi Tokotan, le Lobi Sonyo Sona Villa Reboutique, Tokotan Bisotolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwane. Merci Naba fanatique tout. Bonjour, bonsoir partout écoutant les Libino au chaîne Moko Bidor TV. Il y a Mama Bijou Bidor depuis Allemagne. Ndeka to ebisa Bino espace Bidor TV yangoyo na matonge. Toye awa parce que to zena mwamine na kusala koto. Babi tombola ezali awa kaka na même espace awa. Yango moto ebisa Bino ke toko mema caméra na biso ya Bidor TV. Toko ya tina matonge. Kota na kati to yeba nini eza kuna parce que tozora deya ba publicité, tozora deya ba publicité tombola, tozora ba publicité flat. Siko tozana yemoko gérante ya place na biso Bidor, yende a ko expliquer biso bien bana poto nde botindaki biso bobi te bokoma sur le terrain to yeba. Et place yango eza ndenge nini makambo elekaka ndenge nini. En tout cas nazana gérante ya bonjour gérante. Bonjour. Oui, kombo na ngai Azmak. Naza chroniqueur nakozo ta kombo na pour fanatique ba Hollande ba yeba. OK. Kombo na madame Niclette, naza gérante na Bidor. Maman, awa eza flat ou eza bar ou eza nini? Bana poto bayoka ba publicité yango elekaka trop et pas ya Mama Bijou Bidor yango bali ba yeba expliquer bana poto bien. Opesi référence, opesi biso adresse. Et ça la bien pas bana pour expliquer ba mo pena éclaircir ba mo ça la bien makasi. OK. Awa to na commune ya Kalamu na Matonge na avenue Irebu A37 10.
awa toza na flotte hôtel, toza na boutique d'habillement. Est-ce que ils ont assurance pour que nous soyons bien les bandes Allemagne, Belgique, France, ailleurs. Moi, je suis sécurité bien exaté, je suis restaurant bien exaté. En tout cas, il faut expliquer à tout bien. Est-ce que le restaurant bien exaté, flat bien exaté, ou très à l'aise? Bon, bus client sont cahiers, à cause de la sécurité est bien, à cause de la bien, à cause de la bien. Ceux qui passent à besoin, ils sont allés, en tout cas vraiment clients aux à l'aise. Mais dernièrement, après dans l'année une information, mère alors qu'il parle que Jeep pesa wana pour na bateau ba luka déplacement sur Azam ou pas. Est-ce que ça c'est normal Jeep pesa ali pour na bateau ba pour luka déplacement? Ok, voiture est allée. Pour les clients, les clients sont besoin de courses, voiture est allée. En tout cas, vous allez de suite, vous allez l'aise, voiture est allée pour les clients. Est-ce que maman, vous avez un numéro de téléphone pour faire ça? Pas la fanatique, parce que vous avez une assurance. Et moi, le numéro de téléphone, vous avez fait ça. Comme tout ça, vous avez aussi à Bengi, enseignement normal. Mon numéro de téléphone, il y a Facebook, WhatsApp, il y a 0991 0374. Donc numéro 1, ils ont un WhatsApp. Vous répétez plus 243. Plus 243 991 0374. Numéro nabiso yango wana soka bengi na WhatsApp na appel normal a kozwanga numéro nabiso yango wana. Merci pena, merci na bana poto ndeka to ebisa kibino. En tout cas toza awa sur le terrain na boutique na flat hotel eza esika moko. Awa pena na ebisi yo mama bezali bandeko na nga. Awa na yawa na za kimia bino mo bozo mona staff eza très à l'aise. Oui, appartement na biso oh maman Bijou Lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman Bijou soya koloba $20 ou loba €20, ça dépend à pays ni au vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona, bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Tous un problème ya maïté, tous un problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Au cause à la journée d'ici. Ndakuna biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou le bakanda ku ya $15. Zoya yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Bengangai na pesa ka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. Si vous avez besoin ya ko vérifier ndakuna yo avant benga Mama Bijou, avant ça au sala
à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro à gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou. Pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi. Ndaku na biso ezawana. Pona ba séjour na bino. Merci. Maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo. Maison de passage na biso ezana ba climatiseur. Ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Yes, sir.